balandira radio lisanga wana ezali Marie Misamu ndenge bakobenga sœur Marie Misamu, sœur pona nini po ye azalaki sœur en Christ, kasi mongongo na ye na miyembo nde etikali na biso nde boyoki ye awa na kati ya studio na biso aza koyemba ata konenge tolobi mokolo mwa samedi omoleki yango ezalaki mokolo mwa 16 janvier asilaki kotika biso azalaki na retraite kuna azalaki d'après batémoignage oyo tozwi bato nyonso mpe tobandi basili kokwea na yango retraite akotaki na ntina balosambo ndenge bato na baeglize bakotaka boyebi bato ya baeglize réveil eloko nini eza kosignifie nde kuna malaise esalaki ye alobaki bakende koluka esika na baminganga ake atalisa attention bakbayaki na hôpital moko ya bachinois na njili kuna bakomaki kosunga ye kasi esimbaki te nde mokolo mwa samedi moleki na 21h nkolo azwaki molimo na ye. Tozali awa na kati ya studio pe na Francis Nkuka ye alukaki biso alobaki ete alingi pe apesa pe ye témoignage na Marie Misamu ndenge atiki biso po ye pe alobi ye pe azali mondimi ye atiaka ya ye makanisi na prophète Mukungubela nde alobi ya solo bango banso bazali bandimi na nkolo mwana République démocratique du Congo atiki biso nde alobaki ya pe akabwana biso. Merci mingi papa Yesu liboso tokopesa ba mes condoléances na biso na famille ya sœur Marie Misambu pe na famille nyonso o etali artistique na mboka na biso Congo démocratique. Toyebike tozali na sango ya mawa pe pasi mingi na motema pona ndeko na biso Marie Misambu ndenge auti kotika biso. Vraiment pona nga na koloba eke Marie Misambu azalaki sœur oyo a marqué biso mingi et surtout na banzembo na ye ete biso mingi et sali pe sala biso et kitozala susu proche ya Nzambe mais lokola nkolo oyo zana décision ya makambo nyonso et sepelisaki ye na mokolo le 16 ete ayeba kozwa lisusu molimo to mpema na ye epai ya sœur na biso Marie Misamu. Et je pense que ezali nzela ya bato nyonso tu Marie Misambu asali musane ya kitoko na kati ya mboka na biso emonani. Marie Misambu azalaki sœur azalaki social azalaki kopusa na pembeni ya bato nyonso et eza elombo moko kitoko pona tina na biso bana nzai pe exemple opso pe to sengeli kolanda pe ba chrétien mususu pe ba artiste musicien mususu ba sengeli kolanda pona atina na Marie Misambu. Et lelo ndeko oyo atiki biso azali lisusu te malgré otozoka ba les ont dit mais toyebi ke liwa ezali nzela ya moto nyonso. Et pour nga na koloba pona Marie Misamu ba œuvre na ye vraiment etikali eza marquant na mitema na biso pe na mitema na bana na Nzambe. Et puis koloba deuxièmement choc na nga musuna koloba lelo ezali comme on a yeke ndeko ya kufi mais ala na mort ke bazui photo na ye ko publier yango mutaza na mort ke za penda malamu mingi te. Et coup de chapeau muke na etali gouvernement ndenge ba condamner pe acte wana comme on a yeke ndeko akufa na mort nanu ba exposer corps te mais ba tout dasi ba publier ba photo ya ndeko na mort ke za malamu te fallait respect to valeur moko ezala et tant que azali artiste munene na kati ya mboka na biso démocratique du Congo. Alors vraiment c'est ça pour nga mo di thème kena ko pesa pour na Marie Misambu azalaki sœur malamu elle aimait tout le monde avec s'approcher bato nyonso surtout azalaki simple et donc pour moi c'est ça pour un témoignage on a repéré ça pour la Marie Misambu. Merci mingi ndeko Francis Nkuka pour na témoignage de la Marie Misambu pour na malobo lobby pour na réconforter peuple congolais pour ningi na roba ina bandi Marie Misambu azali artiste oyo a tikibiso oyo ye a sali musala
na chanson religieuse pe to bosante to ebi na film oyo tournaki na artiste musicien misusu lokwa wase kwa obazaki na ye na film wana mingi bato bakanisaka nango ndenge wana ezali oyo les habits du gouverneur soki na bosani te ezalaki film moko musical oyo alakisaki batalent na ye lisusu makasi batalent artistique pe film wana ezalaki na message moko ya bien ya réconciliation oyo ezota na pasi na risque ya désunion na couple oyo bauti na bamboka bakese na oyo baza na conflit ekokota kasi baboti mwana epe totali lisusu ndenge akomaki kosala na groupe ya Caleb voilà ndenge pa jour atournaki kuna film misusu pesaki bandaki mpe kotia mongongo na ye loyembo oyo bandaki mpe koreconforte bato na cadre wana ya solo ye azalaki na ye mutu na kati ya bato biso tokoloba te ke azalaki na ye kaka ya bakote kuna bakote oyo te. Il était social, très social. Donc, azalaki mutu na kati ya bato ye moko mpe amilingelaki bayeba ye mutu na kati ya bato mpe abandaki kosala différence te mpo nkolo na ye oyo abandaki kokola na ye ayebaki ete azali nkolo ya bato nyonso. Vraiment na ndenge wana nde tokokanisa ye mingi komona ete eza perte monene na communauté congolaise mobimba na mboka République démocratique du Congo mobimba. Perte dans la chair, perte physique ya kozanga ye ya kozala lisusu te mpo asala so baœuvre mosusu ya sika mpe komona ye kovivre baexpérience na ye mosusu kasi présence na ye artistique etikali na baœuvre na ye oyo asi asala ekozala toujours ya kotelema gain ezali mpe wana mpo na biso bato banso tokovivre toza na espoir ete un jour tokokufa tokozala libéré na minioko oyo nyonso toza na ngwa awa bozoka azoyemba na nzembo na ye nzambe asalela ye bikamo ta mosusu bato mosusu na ndako batayeba babikasi bikamo yango wape ye wana akufi liwa ezali eloko nzambe ati oyo mpe mpo yebango ezalaka mpe suka na libération ya mutu na enfermement physique oyo toza nango charnel oyo mpo na ntango esili okoya lisusu kosala likambo te to obebisa to obungisa oyo ayo esalamaki yango wana ekoki jugement moto akosala na moto te nde tozali bato toperdre mutu ndenge bato nyonso tokoperdre na ntango tokoperdre famille moninga neti mpe toyoki sango ya kamanda oyo azalaki aokipaki mpe baposte ministériel mingi na mboka République démocratique du Congo akufi na butu ya lobi na lelo na mboka Kinshasa azalaki hospitalisé 3 semaines na hôpital moko na centre moko ya santé kuna mpo azwa basoin ye atiki biso na age ya 76 ans eza mpe liwa moto akufi na niveau ya l'état bafonction aokupaki ezali mpe kosala kotalisa ete bon voilà moto akei mpe na baexpérience na connaissance azalaki nango eza mpe départ moko mpe oyo eza komarke na ndenge nyonso tu na mboka. Yannick Kabon Matondo toza na ope na kati ya studio nayebi te yo oza motu na biso tosalaka no radio oza mpe chargé na baquestion ya droit de l'homme oza avant tout congolais lokwa biso surtout na mboka République démocratique du Congo Marie Misamu oyebi ye mpe na ndenge mpe ozali awa na banzete na kati ya makanisi no na motema na yo oza mpe kotoka kotala mpe koloba ete ta mosu yo mpe olinga kobimisa liloba moko na pesio nano goedenavond. Goedenavond. En vertel ons wat je denkt over het verlies, het overlijden van Marie Misamu. Wat denk je ervan?
aux obligés le banon en néerlandais au kinoko bana monoko baton soaza koyoka. La majorité, disons, pour les Congolais, les bazan koyoka biso. Merci papa Yesu napesi balandi nyonso ya Radio Lisanga Mbote. Pe bato bayaka na stiating Lisanga koluka lisungi napesi bango pe Mbote. Na kobosana te kopesa mama Leticia Mbote napesi peti nanga Chris Mbote napesi pe de tous les jours de tous les temps Odile na Amsterdam Nord Mbote. Pona ko répondre papa Yesu na likambu ya liwa Marie Misambo liwa mutu esala kaka pasi bon azape artiste na mboka République démocratique du Congo asalaki pe ba ndengo lobi ba œuvre belé artistique na ba film na banzembo na bandenge nyonso ba artiste ba ko se présentaka na public donc aza mutu moko aza icône na kati ya musique chrétienne ya Congo donc c'est normal les autres toucher ba milime belé bato baza ko ka banzembo ne donc to pesi pe ba famille na ba condoléances to pesi pe bato oyo pe baza ko sa na ye ba partenaire na ye bato nyonso oyo bayebi Marie Misambo to pesi bango toujours souhaiter bango plus baza makashi force pe courage pe na famille na ye une fois de plus ba condoléances. Bon papa Yesu lobi que il fallait natal likambu ya liwa na ye na ou bien na lo likambu sur liwa na ye te bon na yoki déjà sur lobi na biso ki oza ba révélation mususu ngo sala biso mais te mena na ba révélation te bon na ebite papa Yesu na culture na biso africaine za soki muta kufi balobara on dit pas le mal de mort balobara kaka bolamu pona bato bakufi milimo déjà ezali ko pema na nini comment on appelle ça dans l'éternité. Bon voilà na évité pour personne moins que à moins que ngom dans comprendre ma bé papa je pour na bien que côté sagesse africaine papa je pas na ba niveau moko très élevé papa on ne parle pas le mal de mort donc ata kuna na vivant na ya zaki na makambo moko ya mbilinga mais bon sikoyo est-ce que exactement ya bon Yannick na ebité nde yango na mona ki opeta mususu na ba surprise mususu na ebité soko zongo ko yebisa biso ke o yebaki malamu mingi koleka biso. Papa Yesu bon na ebaki quand même ba dossier oyo elle faisait partie ba dossier mususu na kati ya musique congolaise na kati ya association ba congolais ba sala kuna ba artiste congolais oyo mon vieux que je salue même en passant viens nani Chaka Congo azara Francis c'est ça non Chaka Congo azaya SOS artiste en danger bon na wana mususu click wana mususu basala organisation na mususu je sais pas qui na ngazaki président AMCC bon le président Isa Patrice voilà wana Isa ba artiste oui voilà donc bon azaki impliqué na ba makamususu donc mais en tout cas na évité papa on dans tout nos susu soki c'est bon toyokaki enfin nalandaki ba moko ya Chaka Congo alobaki ke bon yali surprenant ye Marie Misambo azaki na membre ya AMCC wana te bon enfin ngana mona ye boye na bomoto na miso une fois ezaki na 2008 tant on a kendeki ezaki pe pona ba raison ya funérailles na Kinshasa na kendeki d'urgence tant papa kufaki bon nde na mona ki ezaki na matin na séjour wana bon ezaki na ba passe mona ki était pour yo peso excepté donc yangwana ndengo lobi na sagesse na biso bantu bon effectivement pe Yannick a causé ba dégâts nini na communauté au biso to na to ça lokola
Bon. Bato ba kanisa lokola ke soki ba dommage eza na société congolaise na communauté ke bato ba kanisa ta mususu ya koza impliqué d'une façon ou d'une autre. Non. Eza bongo te. Eza kaka tozo comprendre émotion za nango. Ya komona ta mususu okanisa ki un jour komona yesu po solo la. Siko ekei boye yango ozo regretter. Wa tozo comprendre yo. Mais to zana ngwawa ya munene zake za perte na biso surtout. Oui. Des biso surtout to zali ko regretter. Matanga na biso yango pe to sala ngo awa. Ya komone te penza ezali eza pasi ya perdre moto yo. Azosa makambo zo sepesa batu ebele tozota na cadre artistique o msala oyo ye asali po musique yo ndenge betamaka ata oyo papa mba beti guitare oyo bazobetela ye kuna guitariste wana pe ata soki ya ko beta te côté mususu ya ba chrétien mais okoyoka ba betaka ba son moko zakaka do zakaka do sol wana zakaka mi zakaka mi wana kaka zomona zakaka musique moko wana ndenge tokoloba wa tozali kolobela Marie Misamu was Congolese zangeres. Zij speelt gospel muziek, christelijk muziek. Ze is overleden afgelopen zaterdag in Kinshasa, hoofdstad van Democratische Republiek Congo. Yannick, tozon selio susu maluba po na moni mutu moko atinga message awa alobi ke ngana botolio maluba po na leksango malamu po na yo osisa maluba na ote na ebite so eza solo so osisa maluba na ote. Non mais papa eso ngana sisa maluba na ngame na ebite ndenge yo o preparaki lisolo lelo pona zaki na lisolo moko important na yaki nango pona makambo kaka ya actualité politique na République démocratique du Congo to sola yango kutu lelo avant to ya na Franci na akramo papa je crois ko EBP to za sola makambo actualité politique ya o Italie ba élection calendrier électoral na ndenge ba manœuvre za osema na kina bato basalaki kutu ba tentative na bango kuna pona nini masolo wana ezalaka nango kaka kasi liwa ya ser maimisamu ekoyaka mbala moko na vi na biso yango wana omoni tolobaki topartage yango nanu ebongo na nsima tosola masolo mosusu po soki tosali yango te tokosala yango mpe su te po meme kuna na République démocratique du Congo ebika eza monene mpo bazotala sikoyo programme ya matanga na ye baosala yango ndenge nini mpo bazobanga barassemblement ya bato ebele esalama mikolo oyo omoni mpo deja bato bazokommémore 1 an oyo ya manifestation bato basalaki contre loi électorale et puis ekwei sikoyo na ntango oyo ya batension oyo ya processus électoral oyo tozokenda yango mpo na ne oyo so ekozala to ekozala te yango bazotala po balela ye na esika moko public oyo ekoyambama bato ebele et dans l'entretemps lokwa bazobanga po barassemblement na bademonstration na bamanifestation ya minene esalama mikolo oyo nde bazotala sikoyo bakotia yango na date nini bakopositione yango ndenge nini ozomona donc ezali likambo moko ekwei mpe eza na kati ya masolo ya minene mpe oyo esengeleki mpe lobama na sepeli mingi koyoka yo ntango natuni yo ndeko mpe atindaki message na ye ayoki yo moko olobi kosisa ye maloba na yo na banza comprendre bien to truke te po yo moko kutu olakisi besoin ya kokota na masolo mosusu oyo etalisi ete osisaki maloba na yo ndeko français na ye te soki yo mpe oza na likambo ya koba mpona kosukisa page oyo. Oui, page mpona kosukisa ezali mingi parce que ndenge oti koloba Maxime papa Yesu parce que likambo oyo endenge ye ekozonga lisusu te Marie Misambo akei et là des fois tant sous tolobele lisusu te toyaka rapport tolobela tant sous etali ba œuvre na ye oyo atikeli biso donc c'est une belle occasion pour nous ya ko profiter pour na ko lancer message et pas bande ko na biso
et baye que non Marie Misambo azali susute Marie Misambo akei mais atikeli biso ba œuvre na ye donc biso surtout tozala na mawawana ya ko partager yango ensemble na bango na famille na ye malgré toza musika mais tozo ko se partager toza na pasi wana na motema po tebi kazande ko na biso to linga ki mingi to sepela ki na ye na ba œuvre bande ko sala et partout ezana o Italie na côté ya théâtre na o Italie côté musique chrétien et donc to sepela ki na ye mingi alors c'est pourquoi toi na souci wana ya ko partager eloko oyo ensemble et na libota mobimba na waza pembe na waza musika to partager na bango ensemble to lelande ko na biso ensemble. Donc c'est ça pour nanga on a koloba. Merci Francis Balandi Radio Lisanga to epsibino liwa ezali malédiction te ezali eloko yo e botamaka na koya ya moto po yango de etiaka suka na vie pona oyo nyonso to ekelami tika ete to ojwana mabete na ndenge ya mabete soki moto atiki biso eza nzela na biso nyonso tokanisa ye kaka nde na ndenge azalaki moto lokwa biso epe na ndenge atiki biso ndenge bato basusu mpe batika biso mpe ndenge biso mpe tokotika mpe basusu kimia ezala na moimo na ye mpe na biso bansor. Si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Seigneur, natiki libota oyo na maboko na yo nzambe.